kolala kolamuka eza habitude te. Soki olali olamuki esengeli okumisa nzambe onetola ye mpo aza nzambe malamu. Chaque ntongo pesaka nzambe merci abongi na lokumu mpo aza libanga na tala. Ye nde nzambe na lola makasi na Samson, miso na Salomon, mobateli motomboli monetoli. Eza na nzambe moko te abatelaka lokola ye. Yango esengeli toyembela ye tokumisa ye mpo aza yaya Yesu, yaya malamu, yaya malamu, yaya na nguya. Azali kaki alola. Ye nde esika bana na bato esengeli bamitika bamikaba. Ye nde nzambe malamu. Azali nzambe abonga na lokumu. Ye nde eliki ya basantu. Atikaki nkembo akiti na se mpona kobatela baoyo ya ye. Nzambe mobateli motomboli monetoli. Ye nde alataki ekoti na nzube mpe libanga na talo mpo te yozwa lobiko. Tobengi ye yaya mpo aza yaya malamu. Yaya Yesu yaya nanga, o Yesu yaya nanga moko. Yaya nanga, nawela yo na moto te. 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 Nzambe abongi na lokumu mpo aza nzambe malamu. Eza na nzambe abatelaka tombolaka lokola te. Nzambe na nguya mobateli motomboli monetoli. Nani yango akokani na ye, nani yango abatelaka lokola ye. Azwa na ye lokumu mpo aza nzambe. Nzambe mobateli motomboli oyo anetolaka sanza. Liboso na azali te, nsima na aza te. Nzambe malamu. Nani yango akokani na ye, nani yango anetolaka lokola ye. Nzambe na kokamwa mobateli motomboli monetoli. Tongo na lelo tokumisi oyo. Soki obateli te nani akobatela. Soki otomboli te nani akotombola. Soki onetoli te nani monetoli. Kumisama na yo, sanzolama na yo. Nzambe motomboli, nzambe monetoli. Merci pour na pema no fele. Merci pour na tongo na lelo. Tukumisi oyo. Tunetoli oyo. Tusanzoli oyo. Tufukami liboso na kombo na yo. Nzambe abatelaka lokolo aza te. Oyo atombolaka lokolo aza te. Oyo akokali aza te. Zwa na yo lokumu yawe. Netolama na yo yawe. Sanzolama na yo yawe. Nzambe malamu. Nzambe motomboli. Nzambe monetoli. Kumisama. Netolama. Oyo abatelaka. Oyo anetolaka. Oyo asanzolaka. Moko te aza lokola yo. Moko te abatelaka lokola yo. Moko te anetolaka lokola yo. Moko te asanzolaka lokola yo. Kumisama na yo. Netolama yo. Sanzolama na yo. Oza nzambe malamu. Tongo na lelo totiki nyonso na maboko na yo. Kumisama na yo. Sanzolama na yo. Kolala kolamuka eza habitude te. Yo nde nzambe malamu. Yo nde mobateli malamu. Yo nde mosumi na kokamwa. Yo nde motomboli. Kembo lokumu masanzoli ezongepa na yo. Kumisama na yo. Netolama na yo. Nzambe moko te aza lokola yo. Nzambe moko te apambolaka lokola yo. Totondi yo yawe. Tokumisi yo yawe. Tonetoli yo yawe. Oza nzambe monene. Oza nzambe mobateli. Oza nzambe motomboli. Kumisama na yo. Netolama na yo. Sanzolama na yo. Moko te akokani na yo. Moko te
akokani na yo solo moko te akokani na yo masiya ye moko te akokani na yo moko te akokani na yo moko te abatelaka lokola yo moko te atombolaka lokola yo moko te aza lokola yo ozali nzambe malamu oza mobateli malamu oza mosungi na kokamwa ntongo na lelo tonetoli yo tosanzoli yo mpo oyo oza nzambe malamu mobateli malamu oyo abatelaka tombolaka kumisaka ezali yo topesi yo merci tonetoli yo tosanzoli yo mpo oyo nde ozali nzambe malamu nzambe motomboli nzambe monotoli. Alors na ntongo na lelo toyei kokumisa nzambe mpo aza malamu toza bongo na petit déjeuner na biso tolobaki ete kolala kolamuka eza bitidi te mpe ntango nyonso tozolamuka topesaka nzambe merci. Alors bien aimé soki nzambe abateli yo soki olamuki oza bonne santé oza na eloko mosusu te ezali kokumisa nzambe kopesa ye merci konetola ye kosanzola ye kokumisa ye konetola ye kosanzola ye. Mais bien aimé Bible elobi bato oyo nyonso bakutana na nzambe bomoi na bango echangea bomoi na bango ebongwama. Alors soki otali chaque dimanche bato balongaka na gauche bake na droite balongola à droite bake na gauche. Oui, mais ça kolemba m'a travaillé trop tellement à Paris, on a travaillé trop et on a travaillé mingi. Yango nazo sentir nzoto bolembu mais nzambe azopesa makasi bonimisa vraiment. Chaque dimanche bato balongaka na gauche bake na droite bake na droite bake na gauche na haut na nord na sud bakoluka nzambe. Mais Bible ezoba bato tout bakutanaka na nzambe ata moko te atikalaka lolenge azali. Na côté il y a ba congolais baso sambela trop ba innovation ezate changement ezate bato batikalaka na lolenge wana bato baso s'empirer bazoba bazo continuer kozo koma bazoba balokama bazo continuer koza balokama bato ya mayele batikali kaka mukia mayele bato bazo kola te bato bazo changer te bato bazo bongwana te okele dimanche tali lateli ya bato tali lateli ya ba sœur qualité ya mateya bato bazo kokola te na mateya bateyi pe bazo kolisa mateya na bango te bozoba ekomi na télévision na internet ba pasteur congolais tout le temps bolumbu et au vu aussi de tout le monde mais bato bazo continuer kopesa bango ba confiance kolanda bango. Bien aimé mais surtout tali côté à Chine bana nzambe te bana nzambe bikeko mais ba évoluer ti ba komi puissance mondiale tout simplement parce que ba chinois ba comprenaki ko copier chez les autres ko zuelo kwa malamu pa baninga ko tala eloko ni moninga zo sala tant tozali na classe zo bien ko donker ba mso bazo sala nini. Bien aimé ko donker ezali sumute na ndenge ya ko landa lokola role model ba chinois ba donkaki pa ba américain et pas ba européen bien que nazo ko encourager bato basala makamba chinois basala raté parce que ça ne loko moko te ba chinois et umelaka nazo ba na cadre ya koluka ko yekola makambo yo sala malamu pa baninga ko landa moninga oyo famille na ye na mwasi ne batambolaka bien bazaka bien bolandi bango lokola ba rôle modèle eza mabe te kolanda pasteur a se respectaka oyo alukaka face ensemble oyo soka telemi na pupitre po teya ayaka koloba ainsi dit l'Éternel eza mabe te kolanda modèle ya pasteur proverbe ateyaka bien azaka propre asengaka mbongo te asengaka adérangeaka bandimité alobaka vérité c'est pas un péché. Mais ba chinois ba copier makambo bamoni na Europe pe ba copier makambo bamoni na États-Unis ba copier na ndenga mabe ba falsifier yango lelo ba komi puissance mondiale. Alors na monaka sœur na biso mami abenganga mopepe sika batebeli pa benga mopepe sika en réalité naza mopepe sika te na mopepe akala kala po Yesu aza mutu akala aza mutu asikote. Alléluia. Alléluia. Ba chinois basalaki banquette bakomi lelo puissance mondiale.
En réalité, bana na nzambe faut ba progressaka. Ngai proverbe 30-30 banda tongo ti pokwa nazaka na souci kaka moko progrès, le progrès mature. Na mutu nyonso to asala musane kitoko centre cage, centre chéri na kobanga nzambe atiraka ngai. Mutu soka kutana na ngai elinga idée ndenge nini tokoki ko gagner mbongo facilement sans koyiba mais na nzela motoki na biso na ko travailler na ye. Moi le progrès m'attire. Il faut que progrès et quoi tirer biso. Mais on dit toujours remarqué église ont tout fait. Bandimi, église ont bloqué bateau, église ont même un freinage, un crime dans cette église, église comme un blocage. Comment se fait-il monter en église? Après ça a dit, après ça offrande, azali réglo, attend 10 ans, 15 ans, azo pas mamate, pe akutani na nzambete. Comment mususu le azaki na mokili azaki béni, le azaki sataniste, azaki bien banda comment ressemble à comment freiner. Ce n'est pas église ya mabe, ezanzambe mutu azana retardé, ezali mbate ya lokuta na onction diabolique, soki ekutani ole tombola ezo kitisa bato. Bien aimé, to copier makambo malamu epa ba voisin. To copier makambo malamu epa bato mususu. To copier makambo wana. To tala na gauche na droite eloko ni malamu eza pembeni na biso po to la nango. To bima na kibosenzi, to bima na régression, to bima na kibo sataniste, to bima na ki bato ki noiserie, ki zaïroa, ki bonganga ki bosembi. Progrès faut elanda biso. Progrès faut ça la partage na biso. Ngande naza boye naza na système bato tout o ba yebi tozo so na Angleterre. Oh, tout aux gens en Angleterre, bazali ko benga, ko koma, tout ko promettre. Bandana en France. Ba oh tout ba mon anité na ba réunion directement na raé ba mon akaye nga. Ba ba na ko continuer na bango te. Ba ba tout ata ba komeli nga na répondre bango soute. Parce que baza sérieux te ba ni progrès te. Yo moko zo numéro na téléphone au benginga. Yo moko o bandi ko luka ngai ki camarade, o bandi ko luka relation na ngai na ndenge nzambe ba conseil tout. Yo moko tozo zela na France tout nga na ye otikali ko mona na ta mukolo monte. Ça dit nga na perdante ba o ba ye ba passer ba ta malamu. Na ba o ba yaki ba komi ko komela ngo ba sali ba vidéo ba ni vidéo wana eza problème te, yo ndo za problème. Vidéo ya problème te. Puisque ce Nathalie Denis laisse bakouti boulumbu. Moi mobile ya papa moi c'est 100 jours à mulumbu mais dimanche ba twa na l'église na ba. C'est quoi proverbe so ba sali vidéo oyo bazo sala na publicité. Ba ko sala na makambo etusho nani. Ça dit yo moko osala ba problème. Ou osala ba démon. Ou ozo vivre vie à bien te. Yango bangi bonzambe zakati na nganga na perdante. Bien aimé, le projet m'attire, le progrès m'attire. Bateau nous surtout on peut sa promesse au yété, au bengi, la preuve année que bon que bateau est belé, oh yo tant on a en Angleterre tout solo là. Les lois à table bengi na no yamba binoté. No yamba binoté pour la di pour bozo régresser ngai. Boza na posa musala ngeke le libosoté. Alors bateau yo bazo ben na ngana zonga sima, ngana otika bino, na bimi na munungo na bino, na ozalate. Parce que ce n'est pas normal. Oyebi mututo sali numéro bengi si moningo parole busoba. Si moningo bando tinda bat musoba bando benga bando loba n'importe quoi. Alors ngai na ba jiona na koya na ngote. Et puis bat mususu ngai je ne parle pas aux inconnus. So na yebi yote à moins ko benga nga se présenter le la pasteur, olingi prière, olingi conseil bien. Mais so ko bengi nga po bando intimider nga na okato na téléphone. Aux impolis aux na ba démon faut la délivrance. Nga na yebi yote moto pe yozo tinda obenga mpona nga na benga te yemo muta benga nga aye soka moni ki oya sute nga na perdante soka moni ki a sepeli na ba prière proverbe ta Rolanda sou petit déjeuner te Rolanda sou sentinelle TVT proverbe za perdant na place ni nga na so continuer nzela nga na yaki mission
na kutana na ba auto kutana bango ba Alexis Ngonga Malamu chaque samedi ba maman sentinelle to bano kutana maman Benazoya après 2 semaines ngana manoya musala zo continuer je continue avec ceux qui viennent na tika ko mona pasteur moko ta mi diembi kasinga pour mutu moko alongwe l'église pour mutu moko aye na vision te pour mutu moko apesa une promesse akimi na mona ngote biso to zo ba promesse ya ndenge na ndenge bato mosusu baza solo bazo réaliser ba misu to ba boya ta komona bango etanga musala nzambe zo salama soki yo zo sala te ba misu bazo sala ngo bien aimé to kende côté ya progrès zo attirer biso. Alors soki yo olobi oza mwana na nzambe oza na molimo na nzambe omoni video ya mutu lokola Denis Les Bulumbu omoni video ya mutu lokola Marc oyo azali bongo kisa mobali ya mama Sanju Bolumbu c'est-à-dire zamba na bango liboso te basala ngo bandakala baza ba aventure ba tente nzambe ndazo bimisa wone mwana et obali kolanda bango c'est-à-dire c'est toi qui as un problème. Bien aimé, progrès faut attirer biso. Ozo sambela eza malamu laksanga bambuma. Bakoye baki o eza manga na bambuma manga. Bakoye baki o eza lilala na bambuma lilala. Bakoye bako eza ndoki na mutema mabe. Bakoye bako eza na ba démon na comportement. Bakoye baki eza mosali na nzambe na bambuma ki mosali na nzambe. Bien aimé, laksaka biso bambuma na bino. Bo laksa biso ke bokuta na nzambe. Bo laksa biso ke progrès ezo attirer bino. Ba pasteur eza faute na bango te. Ba pasteur ba aventurier eza faute na bango te. Eza faute na bino bato bozo mi pese pa na bango. Ba msuve esala ba sila soni. Ozo vanda na mwasi na kimakango bala ete ozo benga pe nga mobali na ye. Oza mobali ya mutu obali ete oza makango na ete oza mobali na ye. Et soko lobi oza makango ya mutu osambela nzambe oza na kati ya lifelo. Parce que apôtre Yoko Yembi libala yoko ta bapesa mbonte okena lifelo. Alléluia. Bien aimé, il faut te coller. Il faut vraiment te coller. Ba direct, loli ici ba direct. Tu vas beaucoup na direct awa. Dans le téléphone moko bato babenga batala te. Loli isa vraiment pour na direct on a un téléphone on peut pas faire un message sur du wapi. On a passé là. Bien aimé, il faut progrès et attirer bino. Bomoni proverbe babenga na 5h, na 3h. Pasteur ni nango ou benge héros. Mais batu babenga nga na yamba bango so na zaki na émission te mena yambi bango. Pour ba yebi que proverbe ayamba sans condition. Bien aimé. Il faut makambo ezo attirer bino. Progrès makambo malamu attirer bino. Bobima na kati ya makambo ezanga tina. Bobima na kati ya monotonie. Bobima na kati ya confusion. Bolinga na kati ya médiocrité, makati ya bondoki, na kati ya makambo ya incompréhension, ya makambo na surtout. Tous à la intègre. Tous s'intégrer na ba vision malamu. Tous s'intégrer na makambo malamu. Tous à la bato ba ya poto bazo vivre lokola bato a poto. Tous à la tête batu oyo azana poto ba komi bien place na raya train ba 4 sarate il faut ole kana pont ou bien ni mais yazo na 4 na 4 raya train beaucoup fa frère na ngai parce que un train peut cacher une autre un train peut cacher un autre train yeba ngo train nyonso to ebomba wagon moko na sima tant ozo so risque lobino ngana za plus rapide na 4 saka mbam ou exposer vie na liwa. Et ce qu'on koufi, on tika batna mawa, mais il y a beaucoup de choses à perdre. C'est-à-dire, progrès et à la partage na biso. Makama malamu to s'intéresse à nango. Nete za bat musoma ba na poto ba 10 15. Soki bali basala mutu mabe basangani basali likopa, ba lobisa mutu te, ba bundisa mutu wana. Maintenant basangana te. Pour bâtir chaque mutu 1000 euros, 1000 euros, bah aider batu batika en Afrique. Mais pour na ba banalité, pour na ba buzo ba moko, au moins on va sangani 15, 20, 50. To mutu wana futo lo bisarete, mutu wana futo sa mutu azana na poto, a vivre na azana charge na binote. A me fute la randa ayana na ndenge na yi.
po eza na bato mosusu babengisa yo, eza na bato mosusu bakourage aya na ndenge na ye. Alors moto aya na ndenge na ye amefutelaka ndako aza na charge na mwasi na bana yo le tien en quarantaine et ça la tachute na vie na lobelaka bato soki moto abengisa yo na poto pesaka ye merci bondelaka mpona ye pesaka ye merci pesaka nzambe merci après nzambe ye après nzambe ye aza nzambe no ase bomona moto azosala guerre na moto abengisa ye na poto moto azosala guerre na bato bayeda ye moto abengisa yo na poto oyebi ata ndako na ye te e olingi osala bato moral moto aeda yo alongolo blade amema yo awa oyebi ndako na ye te ozosala guerre na moto asala yo vie moto abota yo oli ozala reconnaissant ozala kola vie moko toyebi ye awa ayokanaka ni na baleki na ye ni na baneveu na ye ni na bana na ye na obeta masolo ya vie wana vie mboka tie amonaka ndoto atimbami amboka sa ye yuma complexé masolo ya vie complexé ezala vendredi vie complexé omoni motu soki aza na complexe akokoka bino te abano créer bino ba incompréhension oyo eza na problème ya complexe akokoka kosupporter grâce na yo te parce que ya ayuma ankebere. Donc bien aimé bana na nzambe il faut progrès et attirer biso. Il faut progrès et attirer biso. Tala, tozali na ba politicien médiocre, ba combattant médiocre, ba pasteur médiocre, ba ndimi pe médiocre. Soko lingo ke le monde a médiocrité kende na Matonge na Bruxelles au monde ngo, kende na Château Rouge au monde ndenge ni bato ba mikitsaka, bata malamba ali ba courage bali ba osalela tana ba mwa poto mais okuta pe ba msuku ba médiocre o aya na poto e bata zoluka nini kende na couloir na Manchester o mona ne bato ba loka bango ba irresponsable mutu olobi oza mutu makasi mais ya obunda yo moni mutu atelemi oyo beti na gidibo kimi ozokende loba peke obeti mutu et poto obundi te okimi oza irresponsable même malédiction mtetindi osala biloko bongo mobali ya solo ayaka lobi toye kobundi obandi kobunda yo mutu atelemi obeti ye okimi si mokolo bato bundi parce que tu es médiocre parce que tu osa envoûté na ba démon à couloir ya Manchester yango etindo osala biloko ande mwana et puis soko oza mobali ya solo il faut yoka soni parce que okimaki oza na makasi te mobali ya solo ayaka na kobunda na obie na kobeta obandi obeta mutu mais yo ye mutu azosola na ye obeti okimi mpo ozoka soni te ozopanza sango ke obetaki mutu wana nano leli tokolela monoko ya mboka so oke na Croydon oke na Tottenham oke na Glasgow oke na Dublin okei bongo na Arène okei bongo na Berlin oke na New York na Atlanta okomona bato wana ba médiocre comportement na bango aza na poto azobunda mpona dero ana poto azoswana mpona makayabo mpona lipa ana poto musani kolandaka vie ya bato ana poto ye na mwasi na bana bakokenda ta vacances te pantalon ye moko akosomba azokokosomba te mais akoma komela braliment mobimba ye donc nzoto ne koma solo akoma kwiti mais moya somba pantalon malunga ya te parfum ya solo aza nango te ye alandaka ba faux pasteur asoutenaka ba pasteur ya lokuta moyo ye ba vérité eza te donc moyo progresser eza te parce que yo moko na kati na yo oza na bonzambe te oza na négativité bien aimé kolala kolamuka eza petit déjeuner lelo tona toloba progrès attiré yo na place médiocrité alaka na linga yango te nakokende esika te navandi nakuta moto azosubala pembeni na ngai na natika jamais ndenge ezalaka na Kinshasa soko olamuki na ntongo okuta bandako bazala baporte ebele soki oke na toilette okuta bapo ya bana mike ebele bato bamona normal bavivaka na bacondition ya ndenge wana ngai nakovivre na condition ya bongo te eza na bato mosusu bamesana ndenge wana libata amesana kovivre na salite ata otie ye wapi akokwaya na salite ngulu mpe ata osokoli ye ndeni akokwaya na salite mais aigle azali moto aza na vision royale amonaka mosika
bayebaka moto aza aigle ofréquentaka nani nani aza camarade na yo vision eza nini ozomona makambo ndenge nini pasteur do nini olandaka mutu nini olandaka bemission nini moto aza mutu oyo aza mutu a progrès akolanda bemission ya bato batikalaka bulumbu te akolanda bemission ya buzoba te il faut alanda bemission éducative nga nakozwa te temps na nga nakoti na internet mpo nalanda babuzoba baconnerie non nalanda basalade non nga nalandaka bemission ezoinstruire ngai information éducation vraie parole mais bino ti lelo boyebi te kodistingue nani aza vrai nani aza faux nani azoteya malamu nani azoteya mabe bachinois bakoma première puissance likolo ya kokopie moto azosala malamu kokopie bolamu kokopie éducation kokopie intégrité eza lisumu te osomona wapi moto ameli 2 bouteilles ya Jack Daniel azokota na voiture na ye na mwasi na bana azozwa contact a démarrer mais ndeko na nga soko ningo se suicider kwe ata na nino na 4e étage ou bien soki training oleka mibwaka okufa yo moko mais pourquoi ningo okufa yo na mwasi na bana soko lembi la vie c'est-à-dire aux intégrité c'est-à-dire progrès ezotindika yo te progrès ezopesa yo idée te progrès à partage à vie na yo te bien aimé évangile il faut changer communauté soki lelo moto mwindo akomi kokumba avion moto mwindo akomi français anglais allemand américain moto mwindo akomi kobeta bale moto mwindo akoma journaliste moto mwindo akoma kokumba na kokena fusée c'est parce que église avec Martin Luther King et Ozaki église ezali esika ya changement église ezali esika ya ba révélation église ezali esika echangeaka nyonso koma yo ozosambela ozochanger te yesu ayebisi bayekoli na ye d'ailleurs vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez na Romains 8:30 elobi ce qu'il a appelé il les a sélectionnés ce qu'il a sélectionné il les a déjà élevés il les a bénis personne ne peut les condamner mais ndenge nini yo 10 ans 15 ans 3 ans 2 ans une année d'église miso kufa omonaka te oza na pasteur sorcier oza na pasteur aventurier oza na pasteur ndoki ozokontinue kokende pourquoi ti lelo bato bakontinue kokende combat pourquoi ti lelo bato bazolanda lokwa bato kwa bawalesa pourquoi ti lelo bato bazolanda bafaux bapasteur c'est parce que baza aveuglé zimé le fouti baza na badémon balémon nde koko nanga pastaline aloba ekangi bino misu moye bomona eza te alors que masumu bato wana ezomona na clair na misu clair bozomonaki bato oyo baza na bonzambe te bato oyo babungi nzela mais yo comme oza aveuglé ozokontinue kolanda bato wana kolala kolamuka eza habitude te nzambe na nga apambola moko na moko azosoutenir biso semaine na biso na suka toza nango na France yango oyo réunion ya ngai na bamama nyonso tu ya Sentinelle TV bamama nyonso tu ya World Investissement Centre eza samedi benganga na biso place nous tokutana ba oyo basali 2 semaines na moni bango te dernier message na otina bino yango soki bo se manifester te na omona bino ko bo se déserter na ko continuer na ba ko bazoya parce que la musala nzambe faut discipline tango bozo epa mutu na nzambe oyo azolakisa bino nzela oyo azolingomela bino na lola bozosala changa mais le bokendaka epa bambikudi boza sérieux na bambongo na bino na air mais soki omoni mutu na nzambe azoteya bino vérité alingi mbongo te azosala bino tracasserie te bokomi kokomisa mobobe bien aimé je vais continuer na ba oyo baza na kati ya vision ba oyo baza intègre ba oyo bayibi respecter air ba oyo bayibi respecter temps parce qu'en réalité proverbe baza perdante proverbe bazoya kaka na souci ndenge nzambe atindi mpo tofungola miso lobi tokutana na lola bachinois bakoma bapremier na monde mpo bakopiaki baaméricain bakopiaki baeuropéen bien ke bakopie bango na ndenge mabe parce que biloko nyonso to bachinois eumelaka te même bana babotami na chine baumelaka te bolimisanga mais biso tozolobela te na ndenge ya kokopia mabe tozoloba na ndenge ya malamu
l'église doit influencer le monde. Jésus-Christ a yaki na sa mokili avec 12 pécheurs batanga classe a influencé mokili. Ni arme ni quoi à cause de la vérité a pesi ba 12 pécheurs esprit ba influencer mokili ba impacta mokili. Ndenge ni yo chaque dimanche au sambelaka. Au sali 12 ans, 2 ans, 5 ans, une année, 6 mois en église, au yokata voix audible en Zambete, au wana mungu en Zambete, au solo en Zambete, au zoana baptême à Saint-Esprit. Pour yébiter qu'on distingue, wapi mouyibi, wapazol la vérité. Bien aimé, yesu ana balabala. Yesu ana balabala. Calamité jugement monene ko salama. Moli mon nzambe na kati na biso, et ko pesa biso révélation, et ko lamusa biso. Et ko fongola biso miso. Molimo na nzambe na kati na biso ya pona olalisa biso te. Soki yo ken église, ozo fongola miso te. Progrès zo attirer yo te. Ozo copier bolamu te. Ozaka na kati ya blocage, ozaka na kati ya kolela lela, ozaka na kati ya minyoko. En tout cas luka nzambe luka délivrance. Kolala kolamu keza utilité. Petit déjeuner, ezalaka masolo, ezalaka exhortation, ezalaka pe ba oto bengango lokola ba message ya kofungola mutu miso to pe ba proverbe. Proverbe ayaka chaque tongo de lundi à vendredi na 5 heures du matin koya ko s'entretenir na bino tala na travailler fort week-end nyonso tuna libanda samedi lobi nazaki na samedi nazaki na nini na séminaire dimanche na ko clôturer lundi nazaki na réunion mardi naza na réunion mercredi na ozasu na réunion mais dans chaque pourquoi naza na prière pe chaque 5 heures funa na mukana bondeli na sali petit déjeuner pour la journée na bino ezala béni. Alors merci na ba ono so ba futela ina ticket, merci na ba ono so ba participer ba o pe balakaki ke tokokuta mais tokutani te pour na ba programme na bazaki mobulu nazo en vouloir bino te nzambe na ngabatela bino moisson mondial les déjà en France awa na Paris. Vous avez un programme, vous avez un programme pour que chaque samedi, tu vas nous écouter de 15h à 16h30 pour l'enseignement. Nzambe nanga pambola, bino nyonso. Nzambe nanga pambola, moko na moko atie limeya na ye, apesi ji na ye, apesi temps na ye, apesi cadeau na ye, na tournée nyonso na sali na Paris, plus d'un mois, nzambe nanga azongsa ebele. Ba misusu pe, ba kokaki koyate, mais bazaki de cœur na biso na prière, na intercession, nzamba mona bino ba oyo bazana biso bazobanga to bazotala musika nzamba fungola bino miso apesa bino makasi boya ko rejoindre la moisson mondiale. En tout cas kolala kolamukiza utilité petit déjeuner lelo ya leke nzambe abatela bino journal lelo partout pour kende boke na kimia bozonga na kimia bana na bino bandako na bino ezala béni na komona Jésus. Merci. Kolala kolamuka eza utilité avec Proverbe 30. Bye bye.